nga lati demi Dakar mais yo zati longi malgré bilambo lati chapeau nango uti ozana kamba Ah oui, nandimaka bango parce que baza bato ya masolo bongo yokita Adolfo Dominguez ngam na bimisa Adolfo Dominguez. C'est vrai ça. Griffe wana yokaka Adolfo Dominguez ngai Issei Miyake ngai comme des garçons ngai. Mais nazolo banuti. Mais bien sûr. Yondi pena ça tena zana vraiment asali singa na examen ya corona. On dit pena ça nga zidi za tonga vraiment. Tonga faboué. Ah, je lui 2 mois avant. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga La santé, c'est gagné. alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te. Oui, parce que nga betela ki olobi batianga na liste ya basaisai siko okoka pe kopomba tozwa sekango batama na bato non nga loba tosola makambo na bebi nga lobaki bato bamona se non yondo koche pete nga muta wana bosola mabe ya sola sans blague pena wala imbuta yozo sola bien te vaccin pour un concert pour un Olympia ou pour un bien oyo ba email ozola eh bonjour la news na meka amulo la news nayoki nde bien te nayoki pena bien te nayoki pena nde bien te Banaki, bana ya poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Tala esika ya kovanda. Yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kanabilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. C'est que yangeza na effet penate e kangami muke me iko ya te. Ongisa liboko te o te beto. Ongisa liboko ke. Dernier otomboli. Chabla liboko normal. Mbuta boya boyozo ba nini concert ni condition zate mbuta totika ko to changer sujet ko
Oh, da téléphone est quand même un yolo, ça c'est pas petit. Ah, c'est là, c'est comme si on a un spectacle de théâtre, aux autres qui la bannière jalousie. Spectacle exact. Est-ce que ça est et yo zala que devait être production, nous allons vérifier ba yeba. Non, t'es côté nous sur la mabie. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a bateau là qui est en mode donc Marangoué qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Bote bandeko balanzi ya Fimbu na Fimbu News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo. En tout cas, ça la ngese ngoyo sakanté so na moni bino liboso à poste téléviseur na bino et belé pour nous na bon numéro ngana kumbela. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Na ngozo cha bomba vidéo na so ana canal nos préférés. En tout cas, que vous avez belé liboso ba TV na bino en commençant par maman Lisette Lokangeli Foku moi Sinzamba. En tout cas, la pession mote skozwami na ndenge vous avez belé na katia restaurant yolo ezo et pas ya maréchal Souveillé ça vous allez vraiment avec un partenaire idéologie pour pas quoi na mon mec na Bruxelles pas ya père na boss Placide et bien que vous allez na kati ya restaurant business class bana poto bana mokimba après avoir ça ba tourner ba parcours na vie province de Kinshasa ndeka musalo ebenga biso en tout cas na zuli bino lelo mbutalika suna ken piana avec bango to meka vraiment ko balayer surtout ko traiter manière de l'école comme na kati ya communauté na biso ensemble avec les ABB de la presse quand on salue bon pour commencer notre communication. Bonjour mon amboka Ken Piana Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour na basali nzambe nyonso tu oyo ba prière pour na biso. Mingi na opesa mbote na prophète Emmanuel Dodi oyo vraiment sangisa biso na ministère des affranchis, ba affranchis nyonso monde entier oyo tokuta na kawana na pesi bango ba mbote na prophète Moïse Kabodi na London. Prophète ayebisanga makambo ebele depuis kala na komo mona ngo siko lelo e kokisa makanyoso en tout cas mbote na mama si dejima pata mama o asambela kamakasi mama oyo maloba nyoso alobaka pona mobile na ye vraiment esale maka mama wa komisa mobile ne leader les plus populaires leader les plus sollicités en Europe. En tout cas merci Ken bien coiffé hein. En tout cas, merci. Batande ya coiffé sous que za la penate. Pour biso to lingana na biso ki danger te batuba lobake
okwafaki danger olataki danger oliaki soki ngombe soki baberberi yango wana mais totika bavantire olati bien baberberi olati bien mais yo nga alati demi Dakar mais yo ozati longi longa ndene nga alati normal Mobutu c'est school bonjour Mudaligaso bonjour Valdi. Bonjour Ken, bonjour Nabandego Nyonso. Malgré bilambo lati chapeau nangwe uti ozala na kamba. Tembela vie. Tama binka mane wana na kanzaka mafe fanzu. Mama fefe fanzu motema ya boss de boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates en tout cas. Beaucoup baksa mon libi moko na famille qui mbangiste boss donc na groupe LT ayi bien koti et koti na biso photo récupérer mon ndimi asekana façon c'est koti ambutalikazi tika makambo yo et koti na biso ifeso ngata besoin na ngoto po bilambo eloko ezangi ezaka koti wana to monaki kuna na kamba. Ah, Ken. Ngate mbadi. Yonganité. Ngate. En tout cas, boss Tanguy Brice Lulendo, na groupe LTB manapesi mino bambota trop. Toujours boulot, toujours en avant donc et puis napesi sous prophète Emmanuel Dodi wa biso ba franchir à monde entier. Bambota trop et puis Valdi pour conclure na salutation pour permettre ngana pesa mbote na ouragan. L'ouragan. Bijou pirate. Bijou pirate, l'ouragan. Bijou pirate de mon mobile au talib. Ah oui, ça m'intéresse la mbongo. Bijou pirate, Valdi Fomonae. Valdi Fomonae. Asanze la biso carte na mbongo na matanga jubela. C'est quoi continuité na ngoke? Continuité. Alors bagi photo kendo filmer biloko nenyo so ba société et ça la biso bien bien. Biso ye ba benge bena ouragan bijou pirate Valdi to kende. O tika tembe ko kanga munoko. Lo ba trop. Nga bena sa tutoma buka monda buka kwikila. Jour à matin à l'accès démonstration na ye vient nga Jimmy Bela ou en tout cas mes condoléances. Vraiment mes condoléances et continuer. Biso to kokania bienvenue na club ya orphelin. Si. Biso tout ba orphelin déjà des pères et des mères donc yo po kuti biso ka. Nga mba pesa nga brasa mwana tsuka. Des pères et des mères. Merci Valdi, merci. En tout cas merci Mudalikasu, merci Ken Piana. Mais pardon Valdi. Oui. Oui que avant to banda to soki moi likambo eza o to mona na Kinshasa to bomba raté to lobaka. Ouais. Aventure mo salami na Njili na quartier 7 justement na Sainte-Thérèse hôpital mo ezarawana. Do père mo boye abana ko leka akwei na ebité soki ezaki tension soki ezaki nini mama ko respirer soute bazuye ba mememba moni assistance à la personne en danger bazuye ba mememba on ba côté l'hôpital wana mais moi venant monter en charge ezaki te pour congolais nyonso akima en charge si tant ba komena non nani responsable ne bo o mutazate ba ya ba nyamuki docteur azuye ba tali ba bité o bena sakati mutemo le ba ke na mort ba bengi spécialiste na bango o benaza pena doué o bena ancien ayewana atali habité moi mobalo ya kufite zara pese na no de matanga ya kiso to pesa rapona eloko total na réaction donc atangisi de matanga ba habité na ndenge na tangela il faut bazwa mwana mwasi matali kolona ye so mati mwasi likolone aolamuka parce que mwasi na ye ba yebi place azate il faut madame a matali kolona ye basala en tout cas na ndenge bena po eza émission ya mikolo photo lo ba na vérité histoire vrai oyebi ke ba fouiller téléphone na ye heureusement na ba téléphone na biso tout côté femme to tchaka plus I love you to je t'aime to mon bébé to nini ezanga raté ya wana tala habité docteur abi je crois mon bébé on est mon minaye ba benge papa na yo moi si papa ngai mais yo vandi parce que faut comment parce que dans 8 minutes soki mobali na yo loko tozo luka salamité à rendre l'âme mais dans 8 minutes furazo maman soit moto toza na quartier 7 jours bazana kitambo kota vélodrome moi si on a kipata zo moto le temps zo ba moto 3 minutes c'est leki le temps démarrer minute ezoken docteur atali ba habité awa akufa lokwa 8e minute omokoka
infirmière pardon to sine mukanda ke famille na ba dédommage ata $1000 matara likolo na infirmière amati po ba bikisa mulimo papa tango amati kaka boye basali papa zo bouger te kaka infirmière aza kosala dans le temps kaka papa zo fongola misu boye moi ce n'est pas fongoli porte pas docteur na komi siko yebi eloko ebimene hôpital membuta lisolo ekomi na suka te moto yango abikaki obi abikaki te nde ntango afongoli biso pena koko respira kuti infirmière likolo ne atala mpe madame akote oyebika libala ekokufa comportement nde bora po basi ya whisky libala ekokufa mpe la question du jour. Yo mwasi ya papa wana. Soki ezaki yo kuti nde mobali no bongo. Réaction nini ozana ngo nanu. Mais fa yo kana explication. Ba expliquer derrière la téléphone. Soki ponanga na osenga mwasi infirmière pena merci. Na osenge merci na ozanyo so na zaina wana poche na kabeli. Et puis père on va yebze kita mwasi no se botiga libongo na le bongite. En tout cas, merci Moutali Kassou. Bana poto, bana mokilmo, vacancier. En tout cas, ils sont bien rasés. Ils ont quel peu makizembe. Qui sont bengi biso trop relax. Ça ne pas bobo ministre. Mais Kimbondo en tout cas, vous a décidé de moi mon bali mora yebi makambo vraiment ya on saranaté. Putain ma belle niveau de dessiner mandé fois ken. Non mon a dessiné. En tout cas, merci Moutali Kassou to bana vraiment masona biso au moment où les combattants bazo télémina ba concert na poto ba manifestation belé ba ndoko na bango o ba viva a poto yebi kezaka ba musicien te zarapé na ba pasteur ba télémina bango ba tout nyonso vraiment o ba célèbre ba utarabo na Kinshasa mais to moni bongo ndoko na so fiston mafinga sai waza bon artiste et comédien a signé bongo spectacle na kati ya Zénith pour la date le 25 janvier 2022 donc l'année prochaine o a pu inviter les alliés phénomènes les sobena kulutu na vie de loin to moni affiche na ka whisky ya bimission déjà pour bandamona habité au fake news teo. Non, Valdi, kobenga ngo fake news te parce que ngai ya senga nga passeport eza kuna lobaki naza parmi bato bango ba mema. Donc il to soutenir ba artiste na biso, to soutenir sai, to soutenir Esobe, to soutenir vie de loi parce que spectacle wana vraiment bato déjà bazoluka ba point de vente place à resomba ba billet. Malgré bato msu ba la polémique jusque là ba zona no place à resomba ba billet. Ngana loba bato ba la campagne ya mabe ya koloba place à resomba ba billet na internet ezomona na te boza batu ya lokuta parce que concert et spectacle est confirmé ngai naza na kati ya liste oyo sai yaza na passeport na ngai déjà abisa nga lobi na dépenser et l'autre côté yemoka ko somba ba billet ma ba hotel donc eza na maboko na bango donc sai félicitations en tout cas nazo ebisa yo Valdi Zénith ko bukana na nenga mabe Olympia oyo tozana liste na liste Zénith na Olympia to konfonda ngo biso ba kinwa donc ndeza boy déjà na osenga bana poto nyonso bato ya Canada bato ya Australie bato ya mokili mobimba vraiment boya to buka sali wana je pense que c'est alobaki soki ba beti ba production mso koya moi tourner à 6 mois ezo salema déjà donc il va dire to pesa bango ba bonne chance ndenge ba Kofi ba raté ba Fabregas ba raté ba artiste mboka ba raté ba beti te vient na so wase ba beti te en tout cas spectacle vraiment yango ko salema parce bango baza pena na chance ya ko sala production en plus ba visa pe ba assurer biso déjà que ba kopesa biso ba visa déjà na mois de décembre pour tous ndenga voyager na janvier déjà. Merci Ken pena Moutali Kassou avant répondre à la préoccupation mais nanga mécano kolobawe au moment où communauté a fait éclabousser na maye o bande on a so ba combattant ba besoin mettre ko signer marambo za risque te. Bon ça dépend pe ça dépend na monara ça dépend et toi la moto pourtant on veut je ça la bêta qui va combattre va qui tout fait tout flamme tant peu fallait bêta qui en tout cas on a eu des discours ici au mon côté à courir on dit marqué le 28 na février na 2020 que tout le monde a besoin que Ken puis a besoin na salle plein peut concert et bêti concert peut s'il tata
En tout cas, oya koloba que par exemple que ba concert net avec Jossard, ou beta na Beaux-Arts, que les combattants n'existaient plus. On a ce qu'on comme na ndenge moko boy. En tout cas, les combattants existaient. Et puis en 2020, récemment, c'était une année passée. Oui, oui. Guerre na koloba, guerre na kanda ya ba combattre comme na niveau ni comme na 100 degrés déjà. Ouais. Mais ba beta qui donc na koloba, na zo encourager les mal. Mais toi, tu as les points sur les i. Donc, on a le baboé. Ou à une étoile, toi, à un couloir, toi, à un branchement bien. Ce qui est bien, on a souka robeta na épée. Mais, oh, on a moni à saï, na linga sou, mais maman a loengete. Ken a lobby bien, on a liste. Ken, on vérifie la liste, on a bien. Liste, on a vérifié, tu as encouragé ma comédien Nabiso, basa la spectacle, on a passé pas, on a des zakuna. Dans passeport nangeza ça bombi passeport no felete te abombi te ayebinga na muta matata so iba kosinga to koswana dans déjà zo sentir ndenge boso te azana apesa nga déjà jour à rendez-vous to kota Schengen masolo to non mbuta ko sala bongo te encourager na époque ya baninga ba kindo sala spectacle na bango encourager ba vandi que c'est tous à sérieux non va te na attention on a ce qu'on de tension na hotel on voyager na ngana bango yo siko komi otuna ba kiese bele la te marque que nazali sérieux boy mais na suka na kwaza la desi c'est na la desinde ni parce que ya biso ko sale mato okende bato belete ya na ngote pe délégation ya ba 10 personnes donc il y a 3 personnes to so que soit 5 personnes eza mamba sekate eza makambu ya to sensibiliser bato apoto ba payer ba billet sale wana ikoma muke soki babeti Olympia après toluki Zénith toki obeta pe na Angleterre toki pe ba Suisse toki pe ba Allemagne il faut encourager on a to sur la vie de loin na ba 10 heures na salega jeu d'attrape na vie de loin obi que félicitations et c'est la première fois comédien congolais à ça la maman na spectacle na salle mythique oui à tout linga c'est que vesti to la ba réserver les ngabi mais yo za na poster mo ba che yaya ngai ba tenga na Olympia ngabi yo yebite abi ya ngatinga na ba blague warako ngaba tenga na Olympia na biseke vidéo ta la réseaux sociaux yo zo mo ate poster e panzani que ça ya obeta na Olympia ba invité na eza yo na la disobe yaya bon ça ya bana ke changa na fiche a changa na programme Olympia sala munene ndengona akobenga tanga na téléphone de to texto atakutu surprise ango mais bakota pa photocopie passeport na mikanda nzoka zoki déjà ken mais ya vie de l'autre mais c'est que na maloba mbuta likasu ken pedo la ksake c'est comme si mbuta fa fouiller information ya na zana fouiller on gaina miso na entre temps loba na omoni mbuta baba ndeko moni mikolo ekomi na mo informatisé même ba Olympia wana makamnyo se koma programmé whisky na kosi c'est la valdi c'est comme si yo ndengo tika no ba spectacle théâtre ozoki la baninga jalousie spectacle exact est-ce que ba sai sai yo zala que devait ba production no ba zala vérifier ba yeba non côté no sur la mabe non côté no sur la mabe yo ndimi pena sai sai ndenga zana vraiment asali singa na examen ya corona on ndimi pena sai sai nga zwi risque ya zatonga vraiment deux mois avant parce que il faut pas que Samson va viser en décembre et si tu es premier tour soit il faut que tu deuxième tour on dit mais pendant ça il y a Rosa les sangai donc Boutazana la c'est là test ya lokuta boye non mbuta il faut soigner côté ana il faut ça la comédie totika ba aventure po na sérieusement lukangana beba na sai sai tokota na conflit que tonga o zaki ngai tonga o non mbuta tokena fâché ne nada fâché non mbuta zalaka te ba sujet eza ebele to ko beta na émission yo ko beta ka sujet te ponga oui parce que na betela ki olobiki ba tsenga na liste ya ba sai sai siko okoka pe ko bomba tozo sekangwe bata mana ba non nga lo ba to sola makambo na bebi lo ba ki ba mona se non yondo ko che peut-être
mbuta wana bosola mabe ya solo Ken Piana. non il fallait ça la surprise bato bamonaka toza déjà na poto parce que bablocage ekomi trop tomona kila wewe ya confier attaque faki ya fiche bimi non Ken non Valdi poni ni yo beta silikela nde Valdi pona nini na bibisi sijan non bosali mabe c'est batonga nga azwaki moto ayebi te Maintenant, le bien moi. Il y a un moment de le bien moi. Non, tout seul la kabongo te. Mbuta tout seul la kabongo te. Nga ba dossier na yo nga komisa ngone ti yanga na memango na aventure te. Da yo makambu na ngo zango na considération. Tozo ngana sérieux. Kena ande ko nga il faut. Ça na kota na site Olympe ra vérifier. Ya bi. Mbuta non, on la bien te. De vous de tirer gaya ligné ba sans blague pena wala imbuta yozo sola bien te osepela te non mais non il faut te vérifier pour toi le 25 janvier 2022 non non Jérémino le 25 janvier non bah si j'ai dans mon bébé dans date tu n'as manine au numéro anan ya ça siko oh fishi ndani atinda kyango non siko au numéro anan atindelinga pa benginga na yo na tiki passeport toke tozwi pe bateste ya nini so videlo bilobaloba pa pamba peut-être vidéo akosilenga bombelenga merci Ken Piana Ken ngam na gérer bino mbutereka s'il vous plaît to za mon basije belé olobela mais ngana kamo etana Ken ligne les combien le 22 janvier le 25 il y a bango ça les 25 le 25 janvier 2022 et bateau ba obeta avant bateau et même bachena air mo ta groupe wa de musique eza boye na poto ezalaka bapesa bato 3 heures du temps bango babandi soit biso ba comédie ba banda liboso soit bango na ba décaler mbuta il faut faire makambo bien après émission ni babo cha photo na bino bachete bosali mabe il faut tobeta na so ba sujet na so musu ba sujet za ebele ba sujet za ebele ba sujet ya chapeau non ndenge to monaki mutu sa na kambe zali Ken Piana bien. Bon merci Ken Piana. Merci na Jérémy. Passeport wana o nga na pesi ça c'est passeport biométrique. Basala kana ngoma sécurité. Comment passeport ni ba voyager là? Basala kana ngoma sécurité. Kenga muta pesi passeport ne kuna ndimi risque ya tonga. Apo yo zolo ba ezate. C'est azaka zo bazwa fisa sala. Non, mbuta non. Mbuta pardon. Ken Piana mo pesa ngana no respect wana kama Jérémy no c'est moi qui vous merci à toi. Et ça la bien te. Bon encourager ba artiste bino et ça la bien te. Ça liwana bozu bo effacer place ba chesa ça. Merci Ken Piana merci. Bouddha. Parce que biso la magie. Ya okota na ole peto ke. Wallahi na ko senga ça to longa vidéo na liste. Comme il y a zo panza sangwa mabe. Bo vidéo la partie sangwa. nasenga saisa ipena alongola na répondre na yebi na ete obi mutu asasa biloko dépense combien asali dépense combien bon zénith na muta Olympe muta sali dépense bela ocha ete fana muta dépense ça ebele makasi na programme ko ba kongole ba ya manifestation muta s'il vous plaît tu non Jérémy Valdi brate ngara to saraga wana ezalaka vraiment muta yo na bima na plateau comment botika na Jérémy no atayo moko dépense bosali wana vaccin zui Olympe bina ba bo cha poster na bino siko ba po ba congolais ba yate po bandani ba ya algérien mbuta to c'est la journée ko changer malobate yo lobi ezala to mona ngote ko changer malobate nga lobi kasi ko changer malobate kanga date ya lelo kanga émission oyo ba archive tika na internet merci soki ezate na peso raison mais ko changer malobate nga na biso ezali to évoluer Ken Piana bon comprendre Ken Piana Makizembe le défendre Ken Piana en tout cas Ken Piana na ebike marambango non mbuta te non ya ça si monte yo zo c'est ozasu double vaccin ozasu
Non, je crois. Dans combien de temps? Oh, ça, le 1er décembre. C'est bon, Ken Pena. Moudel Gasto évolue vraiment. Merci, Ken. Ken Pena, toi, solo, vraiment, il y a des Columba, on s'en rendait qu'à la tête de comme la date où il y a le 18 décembre, et on sera une année pour la baignoso. Le solo est pesara mambonge au Saranate. Bilan na yango, Fali Babimisaka, Riche Babimisaka, les bons sur Bazaki na terrain habité. Déjà solo nango yango, déjà n'habité commentaire ni au Non, commentaire et Zalara, il y a félicité l'artiste le 18 décembre parce que quand là, Bitumba o héritier Tchaki Moutou et Simbi parce que Bison soit on dit que héritier n'enga osé kocha même date na Fali Poupa, to pesa ki pena héritier chance te na Congo mo mba muta pesa ki héritier chance ga Mutalika suna okese héritier. Donc ngana loba na clair parce que Mutalika su ya zalaki déterminé que non album héritier Simba. Bison to pesa ki ngo chance te mais en tout cas, quand la bilan, il y a une année, il y a l'album Wana, au santé, Pena héritier a tourné Makasi, Fali a tourné Makasi. En tout cas, on a bilan à Bango vraiment positif. Merci, Moutalikasu. En tout cas, une année, Wana, on a une grâce, et ça année à grâce pour l'héritier Watanabe. En tout cas, l'album n'a pas confirmation. Le premier album n'a pas retiré, il a traité de façon dont il a traité. On a discuté avec Belé à propos du deuxième album. Et Belé va faire une chance. Non, au moins, il y a un single qui est hérité de millions avant au salle à 6 à studio. Excusez-moi, pardon, vraiment, je suis un kilo. On présente Berit. Tu as un costume à l'école pour un kilo. Mais Moulungue a été. Tu as un fièvre, monsieur Zanamoula. Ah, pour le vaccin, tu as ma solo. Effet secondaire. Tu as ma solo. Tu as Kentos à la bonne. Tu as bien pour que le vaccin pour un concert, pour l'Olympie, pour un bien. Effet secondaire. Et bonjour, on a news. Eh, on la news. Nayoki de bien te, nayoki bena bien te, nayoki bena de bien te. Vaccin vous autant OK comme Suisse, ambassade mu de tindi to. Ba tindi o ga OK comme Suisse. Eh, parce que ça comme tozo kende. Mais que nous vaccin au mogo. Ya et que quand mi te se ba chaki ande mususu. Arrête de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. C'est que yango eza na effet penate e kangami muke mais iko ya te. Bongisa liboko te o te beto. Bongisa liboko ke. Dernier otomboli. Chabla liboko normal. Ezo kanganga liboko. Zonga sabela liboko normal. Yango. Te kitsa liboko yozo chabo et. Yango. Mais yozo tombola. Mbuta boya boyozo ba nini concert ni production zate. Ah mbuta te tika ko. To changer sujet ko. Ah
Oh, dans téléphone, quand on a un yolo, ça, c'est une bêtise. Ah, on a une bêtise. Moudalika sur le 18 décembre, le 18 décembre. Merci vraiment Ken, il y a un ram d'animation. En tout cas, non, dans les animations, oh, yo solo ba spectacle année ezalate, tandis que dans pleine émission. Ngana lobby te ezate, ngana vérifier na olempe na mona nga programme. O soli mabenga me kina téléphone, wana sai sai fait na il faut alukela na zo vaccin R nini po to zaki zaki na 2 jours. Oh, les premiers nga des choses dans un autre, les premiers na tongo na kendaki. To zaki na et puis c'est un entre guillemets. Ma personne soit rendez-vous après un mois to ki vaccin deuxième dose. OK. Oh, téléphone est quand maboyo yo ça va c'est déterminé. On a ça déterminé. On a vaccin pied on a Moudalika sur le 18 décembre, 18 décembre. Moudalika sur le 18 décembre. En tout cas le 18 décembre pour nanga et sengo naza nango. Nul ne prophète chez lui, mais nga quand même na croya ki na album wana parce que na bana mona ba étape par étape, ya ba boulot héritier bana sala, na bana communiquer on a ba analyse ndé tout ça là. Pour ezaki de na tout le temps ce ken a tout nga ma concernant album wana mi ange mi démon. Étant artiste na notre talent on peut na heure ya ba artiste na notre talent na lo ba te ken album moto keba. Ba tout ba sous-estimant on a dans la moni ils en bonne voie et puis na sentir na départ na on ka ke rené déjà. Et puis ça là nga bien surtout tant héritier ben insistant qui côté générique. Au générique ba to ba chrétien pe mingi. Au générique era takaka générique effectivement il a reconnu même dans la télévision que ba générique na e banda ko zoate. Félicitations à japonais. Japonais écoute on a suggéré ka ena no Burkina Faso. Héritier wa taza professionnel. Ayoka pena conseil. A sollicité pe Burkina Faso. Et puis ça bena ke Burkina Faso mukanda ya wela Congo ezate pour wata lingaki Burkina Faso so ngabena Kinshasa ba travailler na awa na ba koba na ba champion na team wata mobimba mais Burkina moya ezala te na monika ka boepu japonais na sepela et tala résultat japonais pesa biso générique et beti et lelo na moni bena récompense munene bazui a sommer défense wana nyonso ba travailler pour na générique wana ba mituka et ça li bien donc na loba er mo tant de sous-estimaka to pesa rappel moi minimum ya chance que tant aux mon évolution musala si héritier wana la musala na tout le temps enregistrer na ba kaye madoka ala kisi enregistrer c'est wana otala ba image wana te ngana otala sikoyo résultat ya boulot rendement na otala nano na yoka o ba pesa biso na comprendre que te ata nyonso ko simba te ata 4 5 ekokanga yango nazaki pena na confiance na ebe pena que non te même buta patron so tangia bakaye madoka patron so baba maestro mais musique ya Congo total yango na mususu ya muta na intimité que ken contredire ngapo tona ba enregistrement ba album ba danger le ba mortel combat bon na mona pe album a modogo barambo bato ba compagnie ba grand prêtre mais ngasko na lo ba boye rendement ya ngana bi na auto ba tout à l'heure na nota la pena ba image te o kaya zo beta optimiste na banda ko tala mi son oyo na banda ko yoka nga ezaki so héritier zo laksa ba vidéo na yoka sko son o bango ba pesa biso zimbutelo na loba bondo ko ba son afande na buro banda ba beta te bon lukuta mabe nga pe na sepela na mortel combat suka na disque si suka na disque mais na koloba pe vérité nyonso te po ekoswa yo oui mais tant mortal comme bima nga na somba CD le même jour bima mais tant on a yoka CD na baya moi mukeme na koloba résultat tout na baya moi mukeme zaki album a bien si na baya pourquoi parce que ils n'ont pas fait la promo vous comprenez pour album avait bima makele za non on va chap na makele te eloko baisanga déjà ya mwana même mon album à Modogo Baramba, même mon album à Serge Mabel, oui que Serge Mabel a bien cet album. Si. Vrai album. Mirage. Il y a Mirage et Yokana. Si tu nous aimes mon bébé et Kanga Penamboka. Donc héritier, Azaki na 1000 chances en fait côté nanga. Il y a un baken banon tumbulanga mutala team.
na on ça va mais bato bien ngam ta fali c'est comme si ngam dans la team yo za la certitude trop ngana no tala mingi côté artistique et résultat na ko yango en tout cas merci beaucoup tant peso bima le 18 décembre wana ngai pona nga na bana opesa message boy ba jeune na bato na ba mourir en musique ya lelo ba ozela tokos de mais biso bato to linga rumba na ba wengeman to ozela mi ange mi démon. Et Dieu a fait la part des choses. Tant que bima, bayamba mi ange bien, bayamba petokos de bien. Et la preuve, jusqu'aujourd'hui, tout comme une année, dans un mois, l'album est bêti. Dans une année, mon bimo, tout le monde single, te album. L'album est bima qui a. Le coup l'album est belé bima. Mais l'album est bêti dans le terrain et zo kitate. Et ça mi ange mi démon. Et puis moi quoi qui au baksama na moi ba moi we landaki album ya bina filé positionnement. En tout cas félicitations na bato basali musala wana po balakisi et ba biloko nyonso bimé les 18 wana ezali na on peut bien mais yeba en même temps bakima marathon bien ta basala course à 100 mètres il y a pas deux gagnants il y a pas deux numéro 1 pointe de pied et les gars ta moko na moi centimètre pour ba pesa OK o abimi vainqueur. Donc, mon abimi vainqueur, tu bêtes les rames à beau. Ça fait la petite rive. Pas la tirée, c'est la petite rive. Ok. Alors, on a côté. Ici, il y a la télémagie. Les amis, présentation à Gianni 85. Pénacé, nous en avons moins en gando. Les règlements. Ke fait beaucoup landi mapena mutu ke muto biloko alati salo mobimba ndenge toza biso nyonso mutu alati cher koleka ya zate c'est que mutu ana il faut bagaza mutu haut niveau ozu mutu nate nya kosi o lelo Kinshasa mobimba ba doraka na masoleta lesapi mais nya kosi azondima ye tala toza na deicon. Oh, lelo ba pesa biso palpite na makambo bilamba. Parce que bandima rive kono étant que grand prêtre yali konzinga ya makambo bilamba. Omoni ba prêtre na neti ba papa wemba banyakos po bandima mutu. Ba kester po bandima mutu. C'est que alatisa bango alatisa bango alatisa bango alatisa bango. Donc merci o ba ye ko pesa nde ba yo pesa na micro parce que ndimite ke papa mbalata bilamba note alia bambongo note andi mayoka abo sans intérêt na ndimite danya ko si yo latisa ete o lata griffe ya koleka ete o yaza na preuve nango te na kitetio nya ko sazalai nango danya ko sandi mayoke yo lekie valdi nya ko sazai yankia nya ko sa ko buko même magasin so andi mamutu papa prêtre mais na moni na bengue déjà on dira côté na ligne c'est là. Allô, le pape, le king de Kimankuta. Ouais, toza bien, toyambi toza en direct donc to continue déjà en direct dans l'émission parce que toza na mo ba discussion belé ba bengi biso ba komeli biso ba message na ba WhatsApp concernant émission suka to salara o remetaka trophée et pas ba ndeko na biso misatu. Ou epanzana qui partout bato bachela on ba discussion au saranate alors plaisir na faisant ndenge to yambi pour lelo to solo la no quelques minutes mukile comprendre qui est vraiment réellement Rivenkono parce que toi peine bato balanda biso ebele mais bato on peut pas comprendre na nous pe qui est vraiment Rivenkono alors biso peut te poser toute une question qui est réellement Rivenkono. OK alors bonne question en tout cas merci na déjà bopé singa la loba merci déjà bopé singa opportunité na loba et ça linga déjà plaisir donc ba réponse nanga e kozala direct pour batwa me comprendre donc Rivenkono c'est un jeune oyo akoli na kin ngana koli na zone ya Kisasa na zone ya Kisasa ngana koli na waza moto ya Yambo na lobi bien naza première jeune to betaka enlever les rideaux. Il y a Sosoli Soma Jessi. Trio Majessi, voilà. À l'époque, Trio Majessi est aussi un succès. Trio Majessi, on a vendu dans le lac Mouero. Dans le lac Mouero, voisin n'a pas Matadi di Mabele. Donc la Matadi di Mabele, on va passer
Voilà, lokola matadi mabe bwana kitoko. Lokola bango bakpasala 4 yo match ici, ye na Jeskin na Saxa Cool. Biso sko to ba pecho to banda ko imiter bango. Wana matadi mabela zo vanda na Itaga. Ngana zo vanda la kumuro. Iboso ya balabala plateau bona ebite lelo ndenge monde évolue soki ba balabala wana ezala kaka to balongola na ebite. Voilà. Alors voilà, alors sikoyo biso sko to ba pecho to ba imitateur ya ba vie, mais toi qui à peine na ba âge ya ba 8-9 ans. Toi qui à peine na ba âge à 8-9 ans. Alors Sosolis au fallait beta côté à jardin zoologie na biso na ebite so ezala kaka. Côté Zandu, côté marché central. Voilà. Alors terrain moko bo ezala ka wana terrain wana yaki ba beta ba handball mingi place wana. Terrain mo mnene ezala côté wana donc match ici fallait beta wana et yaki en plein air. Donc, biso sko toza ba petio ali boso to beta ka enlever les rideaux, to beta enlever les rideaux, trio match essayer ko beta tango beti puka ba mir ba tsuku to ba kufa. Donc wana ale qui concert événement ya match ici, donc ngana bimela ndi wana. Donc tokolo pardon grand prêtre. De tokolo ba il faut identifier Rive Nkono étant que artiste et musicien d'abord. Oui. Tozolo ba tant qu'artiste et musicien. Voilà. Donc à l'époque wana tant to beti ezalaki si je me souviens encore vers année là le 70 par là parce que trio Jessie 72 73 74 voilà exactement à l'époque wana nazana ba 9-10 ans à peu près to beti concert wana et pesinga pulsion à musique donc allez to bandi o régner ba groupe ya mike wana tozo régner ba chem ye tout pe bimi tozo régner to komo betaka na ba 24 novembre to komo beta ba place ebele pas na ekotika ndule parce que na ki tellement mon amke na ki turbulent ba parents pena ba gérer nga bien na tiki tant na tiki na zongeli na continent ka ba classe ne totangaka après tozongi Angola parce que fona lo ba bien nga na za d'origine angolaise mais na koli na kin vous comprenez ka ndenga angolaise ala kana ba guerre Valdi pa auto Rive Nkono za nationalité nini nga na bi Congolais angolais donc na bosana ki ke voilà Congolais angolais voilà on répond voilà Congolais on répondre bien Congolais angolais donc na botami précisément na royaume ya Kimakuta mais wani ali solo to beta un jour pour naza pena descendant ya royaume donc naza voilà pour peut trop quitter après alors ce ko ba yaka na kin na ki à peine na 1 mois donc ngata on a botami guerre civile bandi na Angola guerre civile tango beti ba kimi na ba parents na ngai j'avais à peine 1 mois na komi na kini donc na à peine na 1 mois na yeko kolela ndesi koyo dans la jeunesse na ngatu est passé na kini donc na âge à 17 ans tango Angola sikoyo makambe komi calme ba parents bazongi na ngana Angola tango bazongi na ngana Angola na vanda ka peine kaka 2 ans ya pamba na Angola na epoto donc ça veut dire naza plus congolais que angolais pour le sens que na passé jeunesse tout na Congo na Angola na vanda na ka ba 2 années mais na Angola na congolais donc Angola na skoto na komi na kutaki groupe moko ya ba jeune groupe wana sko ezo imiter viva la musique groupe on comme on Ango Star mais groupe ango ezalaki pe kaka ba congolais na biso tout auto utaka exil na Congo tant to zongi to monter groupe wana to bande ko linga to s'identifier na viva la musique wana viva la musique uto sala sorti papa embaza en plein succès alors au moni siko tant to sali mouvement wana ngana umela kite na Angola na yena nga poto na ko koma poto na 80 fin 81 na ko poto j'avais à peine na poto na mboga nini ukomela na mboga nini na koma ina Paris na komela na Paris na komi na Paris na sali na komi na Paris na sala ki ba inani parce qu'on a Paris wana tangu na komi place on na komela ki eza place oyo ba yanki bana benga ngo keto eza place ba yanki tout ya Paris ba yanki tout ya Paris ba bande ko ya ko so ba masolo d'autant on a ba masolo entre guillemets au moment ka toi na toi mi ko to ko ta ba détail voilà alors on a vendu wana voilà entre parenthèses na vendu wana ba inane donc mutu azalaka grand manitou ya keto to bana ko vanda ko ya kitambo mu chapata tous les prêtres à poto voilà tous les prêtres à poto soko tuni bango ba soki ba yebi wana ngata ngana ucho koma viva la musica et uti ko uta poto première poto à viva la musica ya visa 80 et uti ko uta poto ezongikini wana ngasko na bakuto siko wana eleka kitambi ngite papa wemba aye siko mikili
et sali makelele na kinko papa Wemba kufi oh papa Wemba boy wana papa Wemba ko sa album ya Matebu ouais ramikiliye moko azaka ye moko asali album ya Matebu tango asali album ya Matebu wana na niveau siko ya kini langa star izorini langa star izorini papa Wemba asali album ya Matebu siko tango papa Wemba asali album ya Matebu mutu akomaka banzembu wana nyonso ezaka ni akos mutu akomaka banzembu wana nyonso ezaka ni akos alimbala moko papa Wemba zongi kini akesa lengombi na ye o bino boyebi tango awuti kini awumelaki te aye lisusu mikili mpona 83 viva la muzika ekufi lisusu bemene ya bakesa la Victor Eleison vous comprenez ali papa Wemba akimi lisusu azongi mikili siko tango azongi mikili premier concert na ye ayaki kobeta na Suisse wana nga sikoyo nazouta Paris nazoya Suisse mpo naki na copine na nga na Suisse tango sikoyo nakomi na Suisse kovanda na Suisse awa pe papa Wemba aye Suisse siko producteur ofana betisa azalaki na ida betise playback biso siko tolobi mais vie beaucoup la kobeta playback te biso bandulise toza ebele tokokompagne ye ale producteur wana azwi biso tozalaki ngai na pauvre Aziza oyo boyebika ko ya kufa na monza premier oyo ayemba na monza premier ayemba na Shock Star vous comprenez malamo producteur wana azwi biso to compagnie papa Wemba donc place ngasi ko na papa Wemba to akosala relation ya musique ya mwana ado video na mona papa Wemba memi mwana ya mwasi ya bébé bo ya mwana mukebo ya onde concert ango premier concert à papa Wemba soko tali na image wana na siro komona même date ba koma ngo po à l'époque ba caméra ko banda ko filmer et ba ngoko ba date donc voilà ba 83 80 fin 83 par là wana ya premier concert ya papa Wemba live na Suisse. OK. Ozonanga à part que papa Wemba beta ka premier concert live na Paris. Do yo po wana Wemba na papa Wemba na concert bena ke yo po yembi na concert mobile. Mais ba image eza wana ezolobati ba image datindeli bino ozomona bien tozana ye tozoyemba na ye wana tokompagne ntango siko tokompagne ye sikoyo abranche pa inanga parce que omoni quand même vieux beaucoup laki mutakude ozo comprendre attester kaka coutrement na yaki nango a comprendre que oyo aza pire mwana poto tokangani siko na des relations tokangani na relation andule na relation forme voilà vous comprenez tokangani na relation forme vieux beaucoup pe a passé ba séjour na Suisse azongi na ye tant azongi sikoyo akei na kini kosala assemblée générale ya Viva la Musica l'assemblée générale on attend asali a nommé ngai représentant ya Viva la Musica na Suisse voilà a nommé Charlie Moyo représentant à Viva la Musica na Belgique a nommé Dido Senga représentant à Viva la Musica na Paris voilà à l'époque Dido Senga mutu akomaki neti mwa muke manager ya papa Wemba vous comprenez alors sikoyo e umela kite marai a Matipoto olaninga tango marai a Matipoto papa Wemba lobi na ndengo zo mata poto ko vanda ni na Belgique ni na Paris kende Suisse ba ko récupérer yo na petit na ngamoko aza représentant na kuna ay marai pe tango aye a passé Belgique Paris aye na récupérer marai vous comprenez na récupérer marai na récupérer Souma Samoko aki na Paris Spray Adora akufa Spray na ebi na récupérer pays voilà alors tant on a récupéré Batouana allez Victor Eleison pe et poto tant Victor Eleison et poto et mené à tant quoi et mené à Pelissus ba ebisi eke soko lingi ndule na yo na kati ya fils Simba fo benga mutu moko azo pagayawa et mené à benganga na mata na podium to eko beta na concert sous la Victor Eleison to wana e mené azana moto ya kosaka na ti to beti série ya mukale ko mama mwana katu mama okosina biloko na nyonso nazoloba na yo mutukuta okanza concert wana masalanga Titi Levallois oyo nazoloba no ya Kester Titi Levallois mutaokataka to beti ndule ale omoni sikoyo nakomaki incontournable tous les musiciens bazwa na Suisse balwambo makiadi bapongolo vede bapepekale bangoso bakomesi bango nyonso na beta na bango na beta bandule na bango ozolanda dosiko ce qui fait que epesaki nga maturité ya makasi na niveau ya musique mpona zokoto ya mingi pour des grands vous comprenez après sikoyo papa Wemba sikoyo lokola nga tokomai na marai na spraya papa Wemba sikoyo
komi calme soka ye mikili tokomo tourner sikoyo ngana marai na spray na papa wemba o comprendre sikoyo na sima sikoyo ba mongolais bakimi kimi na bango batikali awa ale to récupérer aux attires ya viva la musique bakimani na Victor ale tokomo tourner na papa wemba après sikoyo ngana papa wemba na collaboration to yaki na to koti studio ngana eko sala premier album na nga sikoyo solo na papa wemba tu comprends na tuna parce que namoni clip na omoko boye ya world musique pena o pena ke o to bengaka musique world et puis clip a bien et pozo bina chorégraphie pena ne américain ba binaka siko wana bima na nini wana siko e bimaka po moni liboso tangu na sali carrière na nga ya biso ya mboka to sali carrière ya mboka pendant ba plusieurs années na ba to koma na ba 87 producteur moko américain a découvert kangai pour moninga na balé kobina trop nazaki trop na ba chorégraphie producteur on attend à découvrir ngai allez a proposer nga na sala musique ezala rap mais alinga ki rap wana ezala na lingala donc je suis l'un des premiers artistes on a sala rap na lingala na epte soko landi nzembo no moni nazo rapper na sala rap na lingala pero na tuna question au grand prêtre nzembo wana ebima vanzinzi bi après nzinzi et bien avant nazo faire partie à Batu na bandi world à l'époque wana si je me souviens mutunga na mona ki abanda ko kele na ba world na Congo ezaki petit gars to Bivens non gato so na bon souvenir o ebi bien que pero na mutu na ali wana ya gatu Bivens kama ko sala banze kuna ye wana zo sala ko la imiter world mais malheureusement petit ngwa zaki na talent mais azaki na ba producteur te ba ko même na niveau likolo vous comprenez wana ngata na bimisi album wana ya world ba congolais pena bazana na bulu wana ti ya world tozala les seuls congolais tozala kana na monde world ya ki Railema oui bi Railema ouais na bien très bien Railema ouais ye pena mutu na loba mutu alaki mwa muke na world na mais abeti masikini pas zaki pena world abeti masikini pas zaki na world abeti pas mais siko nga world on a loba na yo eza pena ki na kotisi pena mutu bakata donc on a habité sur Rolandi Nzembo nous avons bien qu'il y a que trop déjà dans la dance musique ouais vous comprendre et puis sur Otali peut ba chorégraphie ce qui peut Otali ba chorégraphie na bimi peut déjà na Kikongoli na commis plus international donc album moi no moni na signé ka contrat na Sony Music donc yango nous tambwisa kinga à travers le monde na beta ba lever les ba James Brown ba James Brown mobino boyebi ba pape de la soul na beta na bango mais oui na beta na bango ba sala polo na tambola na kende ba Montréal ba États-Unis ba partout na zape voilà nazali pe premier artiste na lo ba lingala on a leka na MTV pour à l'époque on a MTV et c'est là qui chaîne moko l'extra noir té première noire leka na MTV à Michael Jackson et puis Michael Jackson a leka qui pour moni Michael Jackson ça koma ki nango ba mindele siko ba koma ki na choix té ba koma ko obligé ba leki ça y pour MTV et c'est là qui chaîne moko monté par bato bana lingami collection ba faux américain ti et c'est là qui chaîne moko un peu raciste à travers Nzembo wana bistati na 1981 je crois ou 82 nde ba décida voilà ba lexé kaka pour succès les bazaki na choité donc biso siko tozo faire partie ya bato to ya ko landa na sima to kompe ko leka ba kompe ko lexa ba noir à l'époque wana ba artiste noir pe ba bimaki belé à l'époque wana donc en tout cas félicitations mais on a une question mon pardon vraiment pour na nini makambo sala wana ona utumuna oyo obeta na Kinshasa te mboka we bimisa alors problème ezaki boye mutalika somoni niveau na komaki et senga ki pelaki ba bengisa ngande na ba producteur omoni tozalaka na problème na Congo tozalaka mwa muke na retard makambo zo sala man étranger oyebi ke mutalika so bokozala surpris ba congolais ba sala pagaille na monde basé belé na ebi basé belé ba zo sala pagaille mais bino boyebi kaka o bomona kala ba média lokwa ba Daju ba maître Gims ba Fali mais basé belé na Hollande vous comprenez États-Unis Hollande partout États-Unis basebele mais ce que le problème est que na mboka na biso tozana nous na organisation tenet ya ba grand producteur o ba ko kende ko banda ko dénicher ba talent na monde ba ya kana ba na mboka bazati non mais il faut pas communiquer lelo Daju so bazo ya kubeta Congo c'est parce qu'à communiquer information mais kasi comment ça na pété lelo
lelo pe ko sanate prêtre to kompe na monde Android totikali suna ba monde biso to zalaka na monde ke comme facilité Android ezate voilà mais comme tout facile kasi on a l'obité mais par contre oko remarquer que na ba image d'archive na tindelio oko mona que na zalaka na représenter ya ka kin ko présenter album wana kutu muta présenter kango Zakari Baba Zakari na mona à l'époque to ko illustrer pe image voilà à l'époque les kinanga Zakari abandi penda boulot na yé presque ya média wana ayebani na nuté abandi boulot na ya média pour à l'époque télévision za qui branché na ba lukuku sampu ba boulot abunza quoi bango ba ki pena ba après trop bazo mener ma solo na niveau promo vous comprenez donc Zakari Baba so moni bien so ko landia solo ba bien ndeko ekoko tala agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en francs suisse makila ya bapatron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala batransfert ya bambongo montagnioso na prix mokie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na banimero ya telefone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela Miti Service mosala esalema kitoko wa moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani Est-ce qu'on peut savoir exactement le groupe lui-même, est-ce qu'il est basé en Suisse ou bien vous êtes basé ailleurs? Disons, nous avons notre siège qui est à Genève en Suisse. On fait pas mal de déplacements. Pour l'instant, on fait des casinos. On a déjà fait 2 productions, donc une en Suisse qui a drainé quand même au moins 1200 personnes. Et puis on en a fait encore une sortie en France. C'est dans les casinos aussi. Et puis là, à mon retour, nous avons un concert le 28 à Lausanne. Et puis les 30, c'est à Bellegarde en France. Et puis ça va continuer comme ça. On prévoit aussi venir en tournée en Europe, disons au Zaïre, en Afrique surtout. C'est-à-dire commencer par les Zaïre, Kinshasa. Alors on a besoin des sponsors, les gens qui sont intéressés, qui aiment cette musique. Je crois que ça va bien marcher parce que cette musique-là, il y a déjà un début avec un jeune homme qui s'appelle Gato Bivens, qui pratiquement est le leader de cette musique ici dans notre pays. Et il draine pas mal de gens. Et je crois que le jour où les MC Rivé, le jour que MC Rivé va arriver à Kinshasa, ça rime bien. MC Rivé, le jour où il va arriver à Kinshasa, je crois que nos amis seront très contents de voir le Lingala, comment est-ce qu'il peut traîner d'autres langues du monde. Merci beaucoup, M. Salah, d'être venu. Bien que, en tout cas, ceux qui vont produire Bazali, MC Rivé, Akoyawa, et voilà, basangise neti na gato omoni déjà Zakari alansaki appel mais ndenge na uti lobana lokola ba producteur balaki te nga na niveau nazalaki na koko ya kini ndenge wana te fallait production ou sponsor lokwa to na émission analyse toza na émission spécialement te ayo à 1 heure mais toza na analyse to kotioka parce que batu tembeleka ki trop vandi okoza na question mo comme ça na bakisa te ngandeka lisolo mozole ya cerveau signarco c'est suki wapi to komi wapi. Bon, l'isola, il y a cerveau narcos, makambusi et sili, et l'autre, ils ont très dur les finances. Et l'autre, ils ont très dur les finances. Donc, finance, n'a pas entrepreneur, n'a pas au boulot, et c'est aussi là, naki. Si ko boulot pe suri bo petit tout na gombe so pe bolingo ki ndetala boko kende chantier c'est mati to tikali ka to banoke na ba finition mais ngana linga kite basili selo ko ngombangu poso basili si ngombangu na kozala na retard le tanga na février le quoi to na ba début novembre talaka na bamboka to zaka na ngo tamsu ba surveillant ngo biete bato ko ya ko vandaliser. Vous comprenez? Et on a préféré qui batika ba boulot à Mike à partir de décembre, mi-décembre, enchaîner un mois à boulot. Après tant aussi la toko engagé sécurité
va surveiller le Kwanatina et il n'a kini. Mais mausolée c'est bon, hein. Wana ku te commis déjà l'isoroto considérant le ko laisser salami nango. Siko na tuna question moko. Niarkos tant azaki vivant. Tout le monde a même attend ayaka obeta na kin. Yende kutunde ba leader ba banda ko landa. Ezaki te ke ya Olanda ba leader. Mais ba leader nde banda Olanda e. Mais rive nkono tokomona ngo kan parce que ozana nzela Niarkos na ba trace na e. Tokomona ngo kan ke ba leader moko pe boye. Ba beta ka pe forme ba lela ope ya lelo ke ba proche ope oyena ba ope kin. Kasi bon c'est la lauréat. Bon c'est la lauréat parce que moni les problèmes Mutalika au souligner le mot ya bien. Na lingi batu ba Olanda ba comprendre le moko. Nga na za deuxième artiste congolais na Yemba Forme. Premier artiste congolais Yemba Forme ya Servos Niarkos. Tant wa salinze mbu ya Matebu ezara lokola première version ya Bible ya Umu. Oyo Niarkos a yembela ki bilamba. Deuxième nzembu Niarkos a kos. Oh, toza na mundu omuti. Toza na mundu omu yango Bible na biso. Oui, eza Bible na biso. Omona yite na émission oyo na tindeli yo ke na simbi yango na maboko. Et puis na moni na église. Oki sa ni église na grand prêtre. Ah, mais kasi ko la servoir batu boy. Kasi nazo kende no na babulu to lingana ni akos o ni akos asala kate. Ponga ni akos to linga ne babulu ebele. To linga babulu sko nazo sala sko suivi ya biloko o ya zwa kitansilisa te. Yango nga nazo silisa parce que ye nanga to aki na complicité parce que ayeba kike biso na ye mutu to debara makama ko baze mwa forme après mutu alanda ka biso ezali frère nanga modogo cha francophone mende biso na makambo banze modogo ya après nga i prêtre modogo ya après nga kutu bambula nga bimisi évolution na 84 ni akosa bimisi proclamation donc modogo eko sala premier album a modogo eko sala premier album na ba 85 86 Histoire romaine na ba 85 botala ba date ba modogo à l'époque basala ki na bato yo bazo buaka bango ne nengo yo ki na ba proclamation dernier coup de sifflet ko bima kutu après kutu lisusu vous comprenez oui il faut Niarkos ça ela kino wana ba yana ba we mana ba kester et bima histoire romaine et bima après quoi bon on mona teke dernier coup de sifflet tango ko bima ba umela kite ba epekin dernier coup de sifflet tango ko bima Niarkos na papa ba umela kite ba epekin ponga na wa histoire romaine ba boakela nde Niarkos mbwakela non o ba boakela Niarkos ya banvena ah mama baboakela Niarkos banvena do ba kenda poto liboso Niarkos problème sko ezala ki boya omoni papa oyo mbatango baye na kini na Niarka ozo batango papa mba ki kini na Niarka sikoyo bango te na retour bakotaki na mwa conflit vous comprenez papa wemba bakotaki na mwa conflit grand prêtre pardon biso na ba ken na ba valdi to sengo bena officiellement to betano 1 heure ya parcours penza nyonso oyo à la lettre moni so to beta on analyse boy et ko mema biso mutu to ko vandela yango to tuno ba biloko tupo batu bakotela yango grande discussion na liwa Niarkos akufa pona nini na makambo nyonso batu bakotela ka doute wana en tout cas photo relatant on a yo mais pona lelo loko eza na analyse to loko tika pona ko sisa mwa temba batu na ngana tuna question moko ndenge ba lauréat bima ma titre moko to ezo bima album mo bima benza ko ezo ma le 27 non te ngana za na album ya 10 titres l'album a 10 titres na za na ngona bimisa ki déjà mibale nouvel ordre mondial na Bigantsum wana ki Bigantsum na yebiango voilà alors sikoyo nazo bimisa mibale nazo bimisa lauréat de la SAP oyo ekokoma hymne national ya ba saper pour lauréat de la SAP sikoyo yango mute révolutionner ba saper ya lelo pour na lauréat de la SAP bokoyoka ba saper oyo basimbi masolo lelo na ba saper oyo ya référence ya kala bango tu bakobeta combat cage na lauréat de la SAP bimite kuna mawa so comme on bimite en tout cas na pesi chance ya deuxième version hein mais ce qui en tout cas na première na deuxième obimi na autant en tout cas wana kutuma mabilamba tika na yo ande kunanga wana pena bima na ona makambusala makamno mususu vous comprendre hein merci prêtre merci mais pourquoi MC poni MC ezalaki diminutif ya maréchal Rivekonu MC ndo maréchal na tuno vous comprenez sikoyo curiosité ba tuni biso on na ba question au monde a nani bena na mamba forme po
depuis papa mbakufa muta lobelaka bena forme na kinawa o baya ya tout pena makubenge même papa yoji tout le monde a jibe mais yo sko chaka jibe na position nini etant que mbiaka ya forme mais bah jibe mpiana est-ce que ebi que jibe mpiana zo ko monanga maréchal est-ce que ebi yango déjà première question ebi déjà pena solo oh mais tout na it ba jibe mpiana tangu wengezo sala mabazo ya poto bazo okuta biso bato kolobela makambo na bango pe ba fallait ba s'identifier na batuti ouais jibe mpiana mukulu azalaki pena kolinganga ya trop yango amonaki ke ngana ozana nga lokola maréchal rive kono yango mona mipesa komo ya maréchal wana wenge uchi ko bima baye kokuta déjà biso na ba mikili totambola déjà na ba Porsche tozopeta déjà bilelo na niveau ya kindoki vous comprenez nga sikoyo alors ezali pe honneur po na nga na féliciter ye po lelo oyo so tolobi to tanga génération yaki après biso jibe mpiana fait partie à ba leader à forme na Adolfo Dominguez donc nandimaka bango en tout cas na cloud benge nandimaka bango po ah oui nandimaka bango parce que basa bato ma solo bongo yo kita Adolfo Dominguez ngam na bimisa Adolfo Dominguez c'est vrai ça griffe wana yo kaka Adolfo Dominguez ngai ise imiyake ngai comme des garçons ngai mais nazo lo banuti mais bien sûr on a ninga bien si comme makamna lo bano bon mais oui mais tangu to komaka mutalikasu tangu to komaka banzembu la nanga bien mutalikasu tangu to komaka banzembu to kende ko découvrir ka bilamba o bat bayebité siko so yo komi nzembu na yo oko découvrir bilamba o bat bayebité okotisi yango na nzembu na yo ndenge ni yakosa yembaka na matebo ayembi ba Valentino Omo biso tolandi ayembi ba Daniel Echer tolandi ozananga ayembi Jimmy Weston tolandi alors nga peta on a salué ngai fona luka ba griffe na ngana ko yemba ba griffe kaka te o ba yembaki alors nga ta on a salaki évolution nga pena ke ko découvrir ba griffe na nga Issei Miyake Adolfo Dominguez comme des garçons comme par hasard Jean-Paul Gaultier c'est moi tant on a lobby siko ba balanit vous comprenez yango moni ba jeune na biso lokola ba Adolfo Dominguez tant moni elamba Adolphe sepelisi ya sombi c'est autoproclamé Adolfo Dominguez ndeko mona bat musuma mibenga kayoji ndeko mona bat musuma mibenga ka soki nini mais tiango na mutu tiana mutu na banda le ngo fazer na parler que to causer na prêtre yem ta kotisi la biso ba miyake ba comme des garçons ba tuwana na kotindelo version wana question na kotindelo version ya nzembu wana na kotindelo version ya nzembu wana olanda yango dernière question on a grand prêtre ouais dernière question ezalaka grand prêtre Rive Kono pourquoi tu as espace à tamulaï boye balobela ba saper ebele tandis que yoza le seul mutu o papa wemba na nyakos bandima mais au batama vraiment ba ne belé boye vraiment en tout cas Ken na s'appelle la question parce que yango na bana kozela et ça très capital au moniken biso tanto yo na ba mikilia wa tozaki tellement ba jeune donc toi na des sortes ba jeune ba ka mikili ba o ba benga ka ba sacrifier ki jeunesse na bango jeunesse elingelo ba kota ki trop na ba couple bino mo boyebi makam na biso ne to na ba poto o ba kota ki na ba couple o ba kota na ba couple la plupart ba sala ba prison ba bima mususu par grâce ba s'en sortir mais majorité ba vie ekufa vous comprenez bon wana ali première catégorie to zape na deuxième catégorie o ya lokola nga nazo sola na bino to comprenaki ke toza na moi chance ya koya poto jeune photo tanga alors on a comment obligé moment moko pena na mettre tous les ba makambo à côté ba miziki bilamba makambo à côté na s'intégrer na côté université na sali 6 ans ya cours ya ingénieur ya développement et environnement na bimi na sali société na ngai donc les lotango ka ba obenga patron parce que j'ai sacrifié un bon moment à jeunesse tanga na tanga na bimi na monter société na nga mais OP un jour to kopete émission spéciale kaka pour la société na nga nazali eza na Genève ezali bati na Genève na otine la bino lien ya site internet ah mais boya au ça émission spéciale alors nazo faire partie à batro basala entreprise ya voirie ah na kati ya Suisse ça fait maintenant tozo que les 15 ans tozo que les 15 ans société eza na ba employé ba kombo ba tele ba tout baza na kati alors elingelo bani ken piana distance wana na sala ki wana ya kubunga na ngai wana yango esala ki ke kombo na ngai pe
ebungaki po bato bazomona nga sute nazoka nga pe lisusu mais eloko na gagnaki na temps vide wana lelo naza fier akoloba ke nazo faire partie ya bato bazolongola diaspora soni comprendre yango moni nazongelaki ndule na ngai na dernière minute nabandela question moko lisusu tomonaka bapara nyonso bakonseyaka bana asalani makambo nyonso tu me kokoma saper te kokoma saper bato bayaka koregrete na suka ke vi na ngai ebebi mpona mipesaki na bilamba saper azwaka mbongo nyonso azobwaka na bilamba bazwaka ta ya kosorganize te na vie exemple kutu ya monene na Congo bakoma kopesa papa wamba soki akufi pauvre boye atiki bandako ya malonga te eza mbongo nyonso eke na bilamba alors eloko nini ezosala yo umeli na monde asabi ti lelo okoyaka te voilà kasi justement quel piana question na eza capital yango moni nasalaki nzembo na pesi titre nango nouvel ordre mondial de la richesse donc ça veut dire nalingaki na apporter expérience onga moko personnel na sali na nouvelle génération. Alors expérience yango eza nini na ligne ba jeune alelo ba comprendre que kolata c'est pas forcément ba griffe ne boyoka ke Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Cassabat non kolata eza déjà que yo mutu faut ala bien est-ce que boyebi ke papa na so banda la ta danger papa na so to banda formit papa na so to na benga bango a adamble tant to lobi adamble et là si sapt ala sapé voilà biso siko eloko nde toye biso nde eloko toye ko changer simplement pour to kotisi ba kombo ya ba grand couturier yango eloko ka ke changer alors ngata na sali ordre mondial ezalaki po na porter expérience dans la nouvelle génération ba comprendre que kola déjà to kene ko yiba allo classe na yo ko eza na niveau na haute non kola te alitanga nani sala Lucas siko yo na ba moyen na mike ozala propre ozala bien c'est ça l'élégance société des ambianceurs et des personnes élégantes. Voilà. C'est ça la définition. Merci grand prêtre, merci vraiment. Vu à temps, Togoyambo, maintenant, tant moulaï pour te historique, Penza. Merci vraiment, Nassir Voilà. En tout cas, merci, grand prêtre Rive Kono, Babi, le roi de Merci. En tout cas, on a vu que ouvriers sont ensemble. Mais tout ne s'est pas. Togozala na koyela bino. Tokozala na koyela bino bilela moto. Mais semaine prochaine tu organiser to betelo ka mobimba. To lobela 4 parcours. Banda bena riva banda ti balelo. De lo vraiment to beta sko ya mwana. Merci vraiment. En tout cas merci na bayo so batala biso Ken Piana. Makizembe merci Moutalikasu. Ken Piana mite so ko clôturer na nini? Non, là on a ko clôturer ce qui na sali analyse très bien en tout cas arrive kono apesinga moi maele muke. Na sens que au moni lelo kolata biso ba congolais to komisa ngoneti pose à la saper il faut kolata ba yodi il faut kolata ba griffe ya minene ya ba couturier o ba kenda sango tandis que eloko na sepeli ndeko rive kono alobi kolata laksika ka mutu il faut kozala propre ozo comprendre olongoli na mutu na ke kozala saper ezaka ka ba griffe kozala saper kozala marque elamba mo o yebi ke na kosomba to somba ngona moins cher mais et concordé dans nzoto na yo et pe sa forme moko donc eloko na retenir rive ko na lobi ko lata laksika te olata ba griffe ya ba grand couturier ba kenda sango ko lata griffe nyonso pe même o yebana te mais il suffit kaka et concordé dans nzoto no c'est tout Adel Jogo bagunga tala kiyo Adel Jogo baguda njatala nga ve Luzambata Ser Poli Lumba RDC Monde Koko Arafat Makizembe Ser na Angel Musoili Makizembe Prince Yaweli Mystère Vexas en tout cas il passe à Bambongo na PC Bambote en kozanga jamais na mokilo Prince Yaweli ozanga te en tout cas il passe à Bambongo vient na Jimmy Bela balobi matanga et continuer donc merci. En tout cas, le boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates, monté maman fait fan, ça me va droit au cœur. Kozalanayo, vraiment, et c'est mon famille qui m'bangiste au comprendre. Nabo sanité bijoux pirate. Ah, l'ouragan, bijoux pirate. Clarisse Tangamuyembi, monté ma Guilain Nantebe, maman Evers Bell, président Papicho déjà dans le terrain, les locaux tagno yamba fachi. Le lobby tozane na maman interview venanga Big Ansumbu le prophète Big Ansumbu yomo ngeri venkona lobelio na bo sanité Liz leader Miss Diaspora canadienne
Judith Toumba compresseur, Ken on télé manayo. Non, nga kenanga venanga Gauthier Mascot yo yebi Richard Amele l'international, ba Patrick Mayangi. Donc nga na kenanga Divine voilà, Vandawa. Vous messana Divine, aussi vous messana déjà. Divine Mwambo TP pour la population. Bamboto mingi ezate bamboto mingi ka balobi na junior boto garçon capable maestro plus 33 42 boss donc il y a bino yango wana papier est folle toujours 3 personnes comme yo 3 gars bonga Attends, merci d'avoir battu Ibiso, que vous êtes belé. Attends, les ben à l'embi. Attends, vous s'abonnez massivement dans les sites. Merci les amis parce qu'ils étaient derrière la caméra. Merci bien à Whisky Wishia. On a bon en régie finale. Personne m'a conduit, le monde est quel bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Tumba toyela ki yango donc malambo eke media. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.